Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Naye qu'on rappelait ma papa, naye qu'on rappelait ma papa. Oyebi Bible lobi le désir de la femme. Le désir de la femme s'apportera à son mari. Sentiment ya mwasi evanda kana mobali naye. Oyebi mwasi aza ambassadrice, aza président, aza gouverneur. Sentiment ya mwasi eza biloko mibale misatu te. Eza mobali a honoré. Mais les loba papa mingi bakansaka ko honorer mwasi ezaka ko latisa alliance te. Eza la basi mususu ko latisa ya alliance mais osoki pakane comme il faut te. Ndenge nini yo vivre kana mwasi na yo mais oyebi ndenge mwasi ataka meshite. Ndeni yo vivre na mwasi na yo mais oyebi to mona mwasi no na elamba sika li papa sika o se plake mwasi na nga lati bien mais loko yo sombaka te. Bible lobi quand Dieu a aimé le monde il a donné. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. Ndeni yo linga mwasi mokoko soit charge a été. Ndeni yo linga mwasi s'il te plaît papa. Oye beza ba mibali mususu ba koma lokola basi. O mona mobala kenda kotonga mwasi na ye. O mona mobala komisa mwasi na ye ennemi. O mona mobala zo préféré ba yaya na ye ba ndekone mais a ridiculiser mwasi na ye. Mobali nyonso moni akipaka mwasi te. C'est un envoyé du diable. Parce que moi ça mérite rien à besoin mobali na ye. Moi ça mérite amatra besoin mobali na ye. Oui beza ba mibali mususu pour amatisa moi sine netinga voyage Jérémie. Ngai vraie famille nanga eza moi sinanga na bana nga. Na lobi nga prophète Jérémie vraie famille nanga eza moi sinanga na bana nga. Non kiko kabela mama nanga te soki moi sinanga na noisité. Non kiko sunga baboti nanga te so ibana nanga na bazité. Mais ça la ba mibali mususu a préféré lier sa maman na ye a boko la bande kone mais moi sino azo souffrir. Bana no ba souffrir. Mon frère, à partir ya lelo, oyebi surtout mibali o bakabakate bazakazuwa. Ndeni yo kabela moi cité au sala kelo te mais c'est moi ça lali na butoye ko la mousse fiko fion. Yo lingi fiko fion pendant ko kipa moi cité. Oui, ba mibalo bakabate balingi penzoto so mati likolo kwa akufa ezo ne ba mibalo apoto ba mibali ya ba bilokos mobalo a bilokos bakabela abasite mibalo apoto comme lukande basi bali isabango et ali sumu mobali mérite ya moi cité moi sindali ya mobali à partir de lo changer moi ça oyo nzamba tsala nzelano mwasi nzamba tsala nzelano po nyokole te mwasi nzamba tsala po mbadipile yete mibali nyonso bakipa basta mangote ce sont des envoyés du diable. C'est le prophète Jérémie Kabamba 081 375 27 94. Que Dieu vous bénisse.